Bisingai kendo ebisa bantu ba respecter bokechi wa yango weza mwana na boti mwana ya lekiba na nyonso soki pomoni makambo nga nazo loba nga docteur de baba keza lukuta ba mususu bakobanda kolala na butu bazolota na ndoto bazolota makambo ya evenema ya bokomona makomba na butu olali ozomona ndoto komba bantu bazobundisana eza iloko ya kolobake na Congo bantu bazo vivre na Zaïre bantu baza mike bantu bazo souffrir baza ebele. C'est pourquoi nazo ebisa bino Jésus alobaki ke bantu ba riche ba ebisaki Jésus bona ke tokende epa ya Nzambe to salani Jésus ebisaki bango bozwa biloko nyonso bozana yango bopesa ba pauvre bandima tete yo soki oza mbongo na yo mbongo na eza kaka yako ko devier basi ya bantu ko zwa basi ya bantu parce que oza na mbongo mbongo na yo eza ka okomona ozokandisa bantu na prison bantu ebele baza na prison baza ba innocent nazo ebisa ke kolela bana Congo kolela bana Zaïre Nzambe azui yango bantu bazoloba baza ba passer ebele balukuta bo changer bo kende pa bokechwa yango alimbisa bino pona ke Nzambe alimbisa bino nazo ebisa bino kimbango ebiminga na butu bondi mabokecho wa yango oyo akondima te bokondima ta par force nga naza vrai muluba wa mujimai kombo ya papa na ngai za mukendi mama na ngai masemu naza mwana mujimai na komini ya Julu quartier ngulusa mugunza nazo ebisa bino eza fin mission et message et puis nazo ekebisa bantu mususu o bakoko loba bona ke babo manga docteur de baba bomoni sentir yo na lwati eza sentir la souffrance to lingi pe awa nazo ebisa bino bokecho soki muntu ata moko so olali na tongo ta kolamuko olobi bokecho pardon bokecho ambo pardon obanda ko seka bokecho pardon pa Nzambe boy pona bokende direct na ye il faut bobanda to bonda ko bondela bokecho pardon ole na so la bondela Nzambe te bokecho yambo pardon na tongo bobondela susu Nzambe te Nzambe asi atie bulimu na ye Nzambe azopema atie bokecho pona contrôler bokecho pardon bino papa se bokende pa bokecho pona ke bopesa biloko nyonso bozuya pa ya bantu wana bokende opesa bokecho. Merci beaucoup, ça message à Kimba.